Balakisi bilongi bambula matari ya ekolo Congo Démocratique na bayeba M23 bakozala na masolo na likita ya mbala ya misatu na Nairobi na Kenya le 21 novembre. Mokolo mwango mosakola misima na mobembo motindami ya CEA likita ya bikolo bya Afrika ya Est pe mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta akutanaki na President Félix Tshisekedi lobi. Bitumba bingalaki makasi na Kibumba na pene na kilometre tukumi bale na Goma huto mokolo mwa eyenga kati na FRDC na M23. Bitumba biango bingalaki tango mampinga ma Kenya makumi na Goma pona kopesa maboko na mampinga ma RDC na bitumba bile. Ministre ya mambia bapaya ya RDC Christophe Lutundola asakoli eti ya kotisi mokanda na ONU pona koboya epekiselo ya kosomba mandoki malolenge songolo na ekolo na ye. Joe Biden na Xi Jinping bakutani pona mbala ya yambo uta elonga na maponami ya mokonzi ya Amerika. Mokonzi ya Etats-Unis na ya Chine balingi bazongela kosololaka tango bikolo bya bango bizali na bobendami.